toza boye ozwi quand même baimage ya paysage toza likolo makasi likolo vraiment na Océanie espace Océanie kuna toujours service eza kitoko makasi ya kosangana te service bolelo s'abonner rapidement esika besoin mine baparler mona na bino yeyo oyo bolukaka toujours na kotaka partout na faire de papa oyo bazolia mikolo bamungu na bango komi kodeklare yango tomoni mama na biso aza awa likolo restaurant yeyo balobi ye ayebi kolamba banda na kolwezi donc awa ezalaka olelelo nyonso eza kaka lelo yango tomi toyeba mama na biso babi komoni mama chacha Charlène Apua abanda kolamba banda na kolwezi restaurant na ye oyo ezalaka plein rake bato baliaka biloko ya moto nde namoni oyo mama bonjour namoni oyo lelo awa na restaurant na yo nde kaka ezalaka obengisa ngai naya toyeba bapere oyo balambaka biloko oyo na barestaurant mingi ezosala bato mapungu mpasi moto alambaki madesu 2 jours abalusi yango bapere bango mikolekema nde na ngai bakonsei bokokopesa bango bapapa oyo bamesa kolia na barestaurant me barestaurant ya mandika mike ekomi ebele ako bonsoir c'est ça. azomona ke pas bibisa mpongo ati de conseil asolo biloko bepisi pe okoki kolabela balia population elia ye azokeka na lokoti na bitungula lokoti moko azotika dotos abosoli ke mpo bazolia wana eza biloko tozolesa bato eza vie ya bato ezolaka biso de biloko otala nini ezobela komamekana kolobisa eza biloko tozolia aussi la population pour que les gens qui le basent à la bonne santé de travailler aussi. Les gens qui le basent nazodeta seti bamamona so omoni ke eza domaine na yo te okoki kotika olambelaka bato ke bato ozozwa malade bakoki kodeklare bona baprise bazopona mpe biloko bazwi basaleli bango bavive mangi balingi kolonga biloko kolekisa baki mpo kaki azokima dépense ya baepise po koyeba kosezole biloko asoki olie biloko na bani azolamba na moto bongo po sortir ke wi nalie prise mama Charlène wi nalie poisson mama Charlène nazwaka temps ya koprise biloko na nga nazwaka temps ya kotia biloko na nga kote po edela motu alia amuka papa oyo nazalaki mpona koloba bandinga na ngai oyo omoniki eza moti na yo te mekana kobima combien seze ebele oyo nazalaki na koloba yango epa na ye soki olie donc olie okangami yo moko oyoka biloko bien saisonné soki ole matembele donc matembele moko kitoko makasi soki ole pondu ndenge elambami na ndenge ya kolwezi bana Congo TRC Kibolelo TV osabone massivement totikala kaka na point moko tomoni mpe papa moko papa yaka papa s'il vous plaît papa pusana papa pusana papa amiyeli déjà awa oyo papa na biso papa meko bimisa ko c'est que bayebisi na restaurant oyo yo mpo oyata mais balobi restaurant ngo tozokaka na sango ke ere na ori te mais bapapa baliaka na apeti na bao nangi nayeba osantaka ndenge nini soko ozolela na restaurant oyo entuka ndenge baloba restaurant elebi bilo ya ndako bilo ya restaurant toye elebi ya ndako ate so na ye awa pena wana mpe taza 3 tours parce que la plus pena différent TRC bozo ser na ngai bonjour bonjour papa nalingi nayeba lelo bapere bakomi kodeklare raison moko ke biso na barestaurant komi kozwaka biloko tozopalusaka yango oyo olambaki no biso telali otekeli kaka bakilia bango deklare mabongo te tomi toyeba pourquoi raison nini oyo
Pourquoi éviter pour ça là et donc on est à l'amba radio pour la lobby pour balia les 2 amis à vous. Papa ya liboso na ngai naloba soki bapapa baodeklare mafuta mpona barestaurant mpo barestaurant ekomi ebele eti biso na restaurant na biso awa tolambaka biloko lelo esili mpe lelo bapapa bazodeklare barestaurant mosusu akolamba madesu elali ye lelo nde toza vendredi asukoli yango lobi samedi ateki ya samedi soki elali akomi na congélateur na ye lundi susuka komandela sukola na bicarbonate entre temps on va papa bazolia biloko ya nzonga papa bazobela mafuta mais pas na biso biloko na ngani komoni kutu na okalinga boye kaka nde na okalinga boye kosila pe lelo ekolala te soki etikali semie bana balia ye nazomutokana bakona pesa bakilia na nga pale yaona inapesa bamama oyo basalaka makambo wana batika soit ilamba biloko na limite omoni ke olambi ekosila lelo eza teke yo olambi biloko elali l'autre aujourd'hui bakilia eza mabe makasi ba changer comportement na surtout ba maman bana RDC bana Congo bana Brazza toujours d'habitude TRC Kibolelo TV Majesté le roi kaka ndenge na lobaka na bino lelo lisusu eza lisolo oyo ngana préparaki yango makasi koleka likambo oyo etali makambo oyo tozo vivre lelo na ba restaurant oyo ebotami mike partout na Congo. C'est pour cela lelo na yambi mutu munene ce que na bi mutu munene c'est que parmi batu oyo batali makambo tali ba service traiteur na Congo awa ye pas ko appartenir c'est que ba restaurant ya mike ba komi na habitude soki mutu alambaki biloko na elobi etikalaki azui yango asangisi lisusu abaloli soki basalaka nini bango bamama wana bayebaka ekomi kosala bapapa na biso mabumu pasi. C'est pour cela Majesté le roi toujours esika besoin na bandako na pesi bino mbote mingi kaka ndenge na lobaka maele ya Majesté toujours partout besoin na ba palais ba père ba déclarer ba lobi non Majesté lobela lisolo oyo ya ba restaurant oyo ebotami ya ba malewa ya ba coin mike partout dina zo mina ndekulanga awa akomika quand même pour expliquer biso par rapport à ba restaurant mike wana pourquoi bakomaka na niveau oyo ya kozora biloko elalaki et puis lobi bazongisa ngo na ba mesa ba papa bakomi kolela mabumu na bango pasi. C'est pour cela maman na biso za awa yepe aza parmi batu oyo bapresama ba service traiteur batu oyo balamba na ba place ebele lelo tozo présenter yango awa akomeka koyebisa biso quand même façon nini oyo ba maman wana bakomi na habitude biloko soki elali lobi abalusi yango. Bonjour. oui bonjour papa lelo oyo Majesté le roi comme d'habitude quand ande na lobaka maman nayebi que di service traiteur makasi biso oyo ba mibali toyebi nzungu te mais tokomi ko remarquer ba papa na biso mabumu komi kosala bango pasi nde c'est pour ça na bino moko parmi ba oyo bayebi mosala ya service traiteur bayebisa biso nanu pourquoi ba maman wana bazalaka biloko soki elali lobi bazongisa ngo likolo ba mesa mais qu'un peu ko expliquer ba maman wana oyo ba restaurant mike pas mais quand même comme changer le système à vous. Tout d'abord merci pour la parole à tous mingi pour la première chose naina lobako kolia biloko des jours eza problème te eza mapete mais et bon le biloko na biso nde eza mapete parce que je peux dans tout son langue na sima maman a biso alia biloko des jours parce que soit aller des jours il est vraiment tout vous passe yango toujours le lelo donc eza mutu mususu soki alie biloko kaka des jours obomba ngo bien obomba ngo mabe donc ye bomo esali kaka mabe esali kaka pasi mais so tobiki tokende na barestaurant ya quartier oyo tobengaka malewa malewa tobengaka wana basala ndenge biloko akolamba madesu alambi madesu bien aservi baclient na ye balie lobi madesu wana esali ya olieke apesa ata bana te bolia ou soit oyo etikali wana biso toliango na ndako ya kozwa asangisi susu na ya lobi na ya lelo asangisi yango mpo balie perte et puis tala biloko neti madesu topesa exemple esi biloko neti madesu eza biloko mosusu oyo omonaka bato balambaka pundu bamatembela mais madesu vraiment na bakanga soki na arabe na kobeta ngo vraiment mponga mpe nalela restaurant moko kaka ndenge wana nakenda pale bisa papa
Il y a un qui peut expliquer quand même, ma maman a dit sur tout bas restaurant ni wana. Comment se fait-il que bako kozwa biloko ate que bon, eza pas si ko bala moka ka lelo. Mutu aseyi pe balambeleka sikoyo po ba difficulté ze biloko te ba restaurant wana. Okomeka me ko expliquer biso pourquoi pas meka me ko changer place wana et que biloko soki elali bien soki etikali basala ka maison ni. OK. Biloko, je peux donner une exemple. Ngai na la cuisine, nalambi biloko nanga. Supposons que madesu, bafumbwa, tout en sort. Mais naza na congélateur. Donc ça bloque parce que exact que non, on a na ke musala papa ke musala au de la chaque jour té. Donc on a biloko etikali wana na yebi ke to lia musulu. Na zuyango na bombi on a congélateur. Pour permettre à ngalo bito na uta musala na ye. On a mis tout ça matin de pays ça va monter ça sous biloko na zikaka na tie na micro na bien na réchaud na chauffer yango na seni na servi papa to li. Siko on va ça la ndeni. Na ba restaurant ya miki na ba quartier wana baza na congélateur té. Yo ozo a chauffer. Pour chauffer ça ma bête tant au chauffer wana. Est-ce que tant bon est-ce que bon on est vraiment malin? C'est ça le problème. Bon on a endroit mo ko approprié. Obi ke nga ju musupe ba restaurant quand les autres les sous ba restaurant o amiki. Na kina na nazo le nga posa olia na côté moi restaurant. Et puis ma mère on a ba restaurant na comprendre te. Bazaka na ba plein mo ko posa kana te. Mais au moins na wakati ya moi ka eloko moko boye ba saki boye okuta ba papa wana e pele na niveau osaka te. Ba bomozo za la cause yango. Ça dit que muto ya wana ka mama tshela nga boye ni contrôle ni kwata mutalier. Li boye ko mi déranger. Et en plus, ezala ka pona biloko olia te. Ba mon passe mon fuso uta basani to servir par client. Est-ce que ça propre? OK. Nous sommes ka sani, azui ka sani, a essuyer te, a passer na mai te, azui ka bloc ati. Client fait so ka yo soit client, a ebi ka za presse na zonga ya musala na nga 12 heures fona zonga ya musala, ali ka bo mo to mona ba restaurant ne zonga mettre. Muso za ke loko loko la loso, les gens na mona mona na karta so sa loko le loko a loso. O etikalaki, azua balusi so asangisi na oyo so ana mi le dis-moi. Pas que o kama passe. Dozo loko la ndunda. Ndunda faut passer au bien pour te éviter que dozo ba ndunda, dozo ba mona supermarché te. Dozo na ba michoki na kati, ba mabeleza na kati soko passer au bien te. Les autres tika donc passer to mona pisa te wana e koti na tanzo ta donc e maka ba maladie. Yango siko mona ke na hôpital bazo misama yo mabe. Ibongo pasa so. Mais et puis papa ba linga ba restaurant ya mo ilo nga na zo kama. Elo nga ikamusa ngai. Mutu ko passer journée te gazu sucré ya pamba ameli na gâteau. So koti na ba restaurant wana bana basi bazala ka moké. Et puis ça vraiment. Kaka ba papa et puis bazolela mabumu na bango donc ils ont dérangé. C'est-à-dire que ngana leki donc so ki na ba même na ba pito kaka bango. Yango na lingi siko osala na système moko ya na komeka. To o mekana ko expliquer biso. Ba papa tori ko sala nini? To tika kolia na ba restaurant yango ou bien tous on continuer à répondre à une personne qui connaît pas l'autre. On s'en rappelle à l'Ibumbabe. Vraiment. Le problème est que je peux avoir 2000 francs. Et puis, il y a 2000 francs, na son basité, c'est que ça coûte déjà 1500. C'est ça. 1500, na son gâteau à 500 et au côté. Na vite, il y a pas mal dans quartier. Et puis, que non, on peut c'est moi 2000 francs ou bien 1500 euros. A teli nga moi loso, on a ma déçu, soit ma déçu, il y a 1500. Wow. Et au ma journée. Mais si on a mis liste, c'est que ça maille. Donc, on va moi deux tours na sima, on se guimé là. Là, soit moi loso, on a ma déçu, fait moi des boules, on a lia et garantir ngati na po quand on ozon na ndaku, madame a servi nga biloko. Non, mais c'est ça, moi, ça m'étonne. Comment ni naboité. Ça dit qu'ils étaient que la pétition va pas dans le restaurant. Problème la biso ezai que ba maman wana. Lolenge ba mema rambisa na bango, moi ba restaurant na bango. Oui, bazo luka mo ba débrouiller. Mais façon na yangonde. Na biso l'état atikala ma kopeta lisote que non. Ba restaurant ni ki ona tokanga yango non. Pour ce que tali na ville à Kinshasa, ba restaurant oya mike wana oyi potamika bongo ba osala biso. C'est pour cela, on a lingi o mais quand même ko ke ya biso nini et que conseil no kozala nini po na yebi ke étape wana yo yebi yango ndenge ezala. Po o basala na kata banzu mona biso na yo yeba ka te. Alors on a lingi o mais quand même ko expliquer na population que biso surtout biso ba papa. To ko sala nini. Et puis maman wana obala mezo biloko wana. Ba ko me mabiso lengi ni po mabupe et si la passe. C'est ça. Vraiment merci les sous. Et ça que premier conseil, on en fait ça et pas ba maman, il y a ba resto. Et ça que premièrement,
mutu musomo na servir mon c'est bien peut-être la façon d'être naïf donc et puis so buya olia sou mais maman ba kuta mo ya marque donc et puis so donc mutu tango oyo servir donc otieli biloko et puis c'est pour ça lobi soit ya atanga propriété na yo ya yo mutu nesiko olamba na ba biloko no nengo présenter ça compte tout ça et deuxième des choses c'est que ba maman wana munyo tongo ngolanda kunae azo oke okisa bango te ke non okende koluka te aza na bana bafutela bandaku po banourrir non mais tokondimanga tobelaka mabuko bazoluka oui le problème est que eza que conseil bamama wana bandenge nini ya kobomba biloko na bango malamu bazala propre na nzoto e bazala propre na biloko olamu tout d'abord soki oza na congélateur to biloko ya biloko na ope yeba ndini na obomba ngo parce que lobi nasali na service wato parce que client wana ye lelo papa wana ye lelo apesi yo mbongo otieli ye domi na ndako azongimisa de parce que oya te operdre déjà client quand operdre client yebisanga mbongo futela bana kasi ozwa wana ozonga na bakosha bapapa donc ini conseil ya opesa bamama bamama boyeba ndenge nini ya kolambela bapapa biloko ya bien bato bayosombela bino biloko wana bandunda bopasa yango bien soki bobomba biloko 2 jours wana tolia biloko 2 jours na bandako mais tobomba yango ndenge nini yo olinga te kene olambi eloko mwana akeluka mpasi non mais ça on peut pas ba client tango ça on pas mobile no nanda ça on peut pas mobile na muninga oya doya kopesa yo mbongo asa ela yo ke non osanga moi 10 francs moi 50 francs donc ça on conseil ba bomisa plutôt wana poso ba bomisa ba perdre ba client OK TRC Kibolelo TV toujours majesté et roi kakani na lobana bino ozomona makambo zo développer toujours vous sentir c'est que maman o tozana ye aza ser na biso oyo ayebi musala wana banda na Londres atamboli bamboka ebele lelo oyo tozana na RDC c'est que oyo alinga pesa biso qualité ya malamu ya kolia tozana na restaurant nani Océanie toana espace Océanie toana place ya piscine monene et puis toza likolo ndenge toza boye aussi quand même ba image ya paysage toza likolo makasi likolo vraiment na Océanie espace Océanie on a toujours service eza kitoko makasi ya kosakana te service eza kitoko ya kosakana te c'est que soki olingi olia biloko na qualité oyo ozoluka okima ba restaurant mike wana yaka na espace Océanie okolia na petit na yo daba ezali tozana ba nyoso oza nango besoin ezali menu na biso ezali très abordable et que client nyoso akosepela c'est pour cela na lidolingi to clôturer maman na biso na lingi na yeba sikoyo conseil nini oyo okoki ya suka kaka opesi biso ya conseil ni bale opesi côté ba papa opesi côté ba maman wana sikoyo pour que mokili Congo mobimba va retrouver qualité na ndenge omemelaka musala na yo parmi côté wana côté ya bisoni. OK aussi à liboso ezali tout d'abord tout so kwa ye na restaurant na biso na salle eloko nanga malamu mpona pesi esalaka bien soko servir moto eloko ayebi mamolambi bien en tout cas merci mais so moto aye ali eloko ayoki yango bien te abimi lobi aoya te pa moniki po eza te donc tozala baingratio ebele tosala na kati ya biloko na biso mpe biloko ezala toujours kitoko donc eza juste mpona restaurant na biso eza toyebi déjà que non autant de clients bakotaka bakozala lelo mokie ou plus toyebi que non tosaisonne biloko oyo mpona 15 personnes soki 15 personnes esili basili oki obakisa mosusu mpona maobo ya vitesse ya mosala azolia mpe kaka sikompona biso ezalaka te ke non oye 10 minutes omoi bayeli yo biloko au 5 minutes omoi bayeli yo biloko il faut passer commande soki opasser commande en ce moment là te biso non monsieur s'il vous plaît commande opasser oza peut-être 45 minutes ou 30 minutes odebi eza ke non commande wana eza ya lobi te ya lelo na passer commande bapesika donc voilà c'est un peu ça. Congo RDC toujours d'habitude TRC Kibolelo s'abonner rapidement et si vous avez mis parler bino bokota lisusu bokota na mayele oyo majesté les rois toujours abimisaka pona kolakisa na population ya Congo ke tozali kolobela masolo oyo ya Kibolelo c'est que biso ndenge toza boye il faut boye bango lelo na RDC ki TRC Kibolelo azawa pona kozwa eloko oyo babwaka atomboli yango apesa yango valeur
mingi tozoloba likambo ba restaurant oyo ba bateau ba restaurant tout ba restaurant wana et puis tout ba restaurant là to contrôler bango malembe to ko bango ba mesini oyo l'état ko zela bango de sorte que ba bongo na biso ba papa na parler et si la ça la toujours passé et puis de vers la fin si vous avez 2 ou 3 personnes vous pouvez se saluer parmi famille comment à vous. Ok, napesi mbote na famille mobimba, napesi mbote na ba collègue na musala, napesi mbote pe na ba collègue nyonso ya complexe Océanie, mbote na bango, mbote na maman nono, mbote na bandeko na nga, mbote na ba connaissance et ba mina na bino mingi. J'espère bien que non, vous avez na bola biso vous a déjà bilé. Conseil oyo eza pona bino oyo ki partager et pas ba misusu pe oyo vous a informé te. Kombo kana biso etambola malambu. Ba problème ezalaki. Voilà, merci. Toujours Kibolelo TV karandenge tolobaka majesté les rois faisant ensemble toujours tokoza toujours na bino tokotika bino na ba palete to contrôler ba famille nyoso ne toza boye on est ensemble. Ciao.